Yvette Kalombo, Ozoloba, Karine Mokonzi, ayebi réseaux sociaux très bien, Mutalekie Azate. Yvette Kalombo, Ozoloba, mwana na yo mutakusimbe azate, mutabate lakabatu eza kolo ntata nzambe. Ezolobama mbalebele na bemission na yo. Yvette Kalombo Ozoloba, batika kopekisa yo, batika koloba na yo, parce que Karina yebi oya kosala bakutika kopekisa yo. Yvette Kalombo Ozolobango balebele na ba émission ebele. Yvette Kalombo ozo continue kosala émission kaka na babutu makasi tango bato balali. Alors Yvette Kalombo esengeli oyokanga pe okoyokanga na sepeli kutu ndengo yokoyokanga. Mbote bapapa, bamama, bandeko. Mbote barando na barandonets. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Yvette Kalombo, Yomoko Ozoloba, Karine Mokonzi, yebi réseaux sociaux Mutalekie Azate. Alors Yvette Kalombo, poli d'avance, parce que Yomoko omitien liste, donc Mutalekie Azate, yope okolekaete, so poli déjà na rando oyo ozosala. Mais pourquoi Yvette Kalombo ozo continue kosala ba théâtre, okomo créer ba audio moko na ba comédienne ya sika. Sima nango oya kolobaka na biso makambo obimisi ezakaka mibale etikali 998. Mais Yvette Kalombo, pour mokile croire yo, au tikali na 998, ba émission na yo fo ezala, n'impact, eza n'impact te. Eza na ba view ebele, oui. Batu bazwa kotala ngo ebele, oui. Baza toujours na curiosité. Bazwa kotala soki réellement opesa bango biloko ya bien. Donc, basepelaki landaka yomoko Yvette Kalombo. Bato bazo sala ba émission, bato bazo loba, malobo bazo sala ba émission na makambo ezoloba mamingi na net. Eza ewuti na émission nini? Ewuti na première soin na deuxième soin. Bémission etikali soki bazo beta masolo nango te, bazo sala lango ba analyse te elakisi bazo tchango kate, ezali actualité te. Eza rien du tout. Alors siko yo, obimiska mibale, otikali na 998, nini. Oyo ya obimisela biso, ba comédienne in Afrique du Sud, asololi na nganga, Karine Mokonzi, atindi photo na yo, atindi na date no de naissance, mais tika bajewa nako, date de naissance, ya Meshak ndayebi yango te. Bongo te. Ay, Yvette Kalombo, yo sekisaka bato. Yvette Kalombo tala, tokoma na internet. Ndenge tokoma na internet, yo soleka na internet. Bandekono basi baleka na net, bazape na ba Facebook. Alors, soke mutalinga yeba, date de naissance, ya Meshak bakoyeba kaka po mutu moko a souhaité joyeux anniversaire na date oya botamaki. O comprendre? Soki année bayebi te, problème ezate, tango yo koloba aza siko na 7 ans, soki 8 ans, ale batikaka
année tozali na moins epesi date de naissance ne. Donc yo mutu ozocreye masolo na yo. En plus Karine Mokonzi atindi biloko yango pa ya musulman moko photo na yo atindi biloko ya Meshak po basala bino mabe. Karine Mokonzi sikoyo azwi bafoto no wapi oloba na Facebook no. Alors Karine Mokonzi soki alinga tinda foto na musulman akoloba kaka kota na Yvette Kalombo officiel na Facebook zwa bafoto. Ngai nkolo tala ba histoire wana ko yanganga sengi foto yanganga sengi eloko boye babiloko ebele wana go esalaka ntango bino bozocroire yango. Ntango ozocroire te esalaka te eza eloko ya imagination ou bien eza eloko mpona esala neti geste moko boye. Me banganga na bino wana bayebi ndenge bazwilaka bino. Me Yvette Kalombo ozela biso makambo bongo donc ezolakisa ofonde na mokuse ofonde. Yvette Kalombo oyebi bien oza susu na moyen mosusu te oyo bato bakokotalela yo kaka fotake Karine Mokonzi. Yo moko lobi awati osala site ebandako marche bien simekiti po soki Karine Mokonzi akabelaki yo nini ezalaki bongo te. Ezalaki kaka ndenge ozosala sikoyo. Ntango wana oza kofinga te ozalaki ami ya Karine Mokonzi. Osalaki site bato bandotala po Yvette Kalombo bayebi ye ami d'enfance ya Karine Mokonzi. Tokende kotala asalaka po ntango bayamba koko osalaka repesaka bareponse oyo einteresaka bato. Epui na rando oyo ya Gloro Langi na kokotela Karine Mokonzi bato ebele bazala interese na yo. Na o balinga kote yango bakenda kotala na IVK na yo soki okotya nini. Lokola bamonaki pe eloko malunga te yango bakendaki. Sikoyo otyaki libabe nyonso ozotya yango sikoyo. Libabe nyonso na Karine. Ndenge moko ozuye sikoyo na rando. Bato ebele baye. Surtout kutu bazobengo. Bazopeso ba idée. Bazotyelo ba commentaire. Basali ba site. Bazokumisa yo. Alors ozopesa bango pe eloko malunga te. Sikoyo tango bakokende. Na asir oloba lisusu Karine Mokonzi mutu asali likambo boye to boye. Donc masumu na yo biloko tosala na vie kokoka oyo koka te na vie olingo bato tyango na kombo ya Karine. Mais Yvette Kalombo yo moko ozomikata ozogire ozoloba likambo boye soko okosi bazwa yo olala bien te soko osala nini soko kufa soko eloko nini. Mais entre temps ozoyeba mpenza ke ozokosa sikoyo soki likambo eyeli yo bien sûr tozosweta yango te toza na posa te likambo eyela yo. Mais Yvette Kalombo soki likambo eyeli yo ekozala nani? Ekozala yo moko bongo te Yvette Kalombo. Alors sikoyo pourquoi okotya bato mosusu? Yvette Kalombo makambo nyonso ozosala soki bazopekisa tika bato ebele oyo bazopekisa tika mpo baza bato ebele baza mutu moko te. Soki ozorepete chaque fois na chaque émission mpo ozobandela yango mbala ebele elakisi bato bakomi opekisa yo tika bakomi ebele na baoyo bazoapuye yo na baoyo baza pour yo. Surtout kutu bato baza pour yo bango bazopekisa tika. So bazopekisa tika eza teke balingi teke olanda Karine, eza pe teke balingi te okontinue koloba. Basi bayebi ke ozoloba susu eloko te
olobaka na premier soin na deuxième soin bazomona ozokosa ozoloba ozokosa te bazomona ozopesa bango ba promesse ozoréalize te yo ozokanisa ozoréalize donc bazoyokilo mawa ntango bazoloba no tika ezaliko ndenge bango mo balobaka eloko eleki tika eza te pamba te ozomizwa fimbu me nanu babeti yo te me ntango bakoya koningisa o fimbu nakanisa wana koyeba vraiment eloko nini etindaki yo okontinue wana koyeba 998 makambo etikali ezalaki kaka pozwa fimbu mpo okozwa yango pamba te yo moko ozoreconnaître mbala ebele Karine Mokonzi ayebi réseaux sociaux moto aleki ye aza te soki kutu olobaki boye Karine Mokonzi ayebi réseaux sociaux bien me mpo na bino me nga Yvette Kalombo ata nasalaka biloko oyo asalaka te nayebi ye bien mpe nayebi modele ayebeli réseaux sociaux yango nalingi nasilisa ye mbala moko me yo ozoya bongo te ozoya ayebi réseaux sociaux bien moto aleki ye aza te donc na yo oleki ye te me siko pourkua oza sire osokisa ye entre temps yo moko ozoreconnaître ye entre temps oza na eloko ya kopesa te yo moto amayele boye ozomona bien moto moko te azosala analyse na makambo oyo yo etikali oyo ozosalela bamission ale sikoyo ozoposte babiloko ya kala oyo Karine Mokonzi aklasha mpo pesa bato mosusu kanda orke bato wana ozopesa kanda basilikila nde yo eza neti yo mutu ozokontinue siko koklashele bawera balekingi fari bato nyonso oyo ozotia na page Facebook na yo bavideo ya kala ya Karine Mokonzi alors ozopesa bango nde kanda ozomona neti nga na tie video ya kala Glo Rolangi azoklashele yo donc soki na tie yango mpo na pesa Glo Rolangi na yo kanda bino mibale kanda me siko yo soki mpo tia yango opesa Karine na ba royaume kanda siko kanda mpo basilikila yo mpo nga Gloria akosilikila ngai baseke na tiango boza bien na yo mpo kosilika ozomona ndenge moko yo biloko ya kala ozotia bakosilikila yo yango wana okomi lisusu koloba baroyaume oyo na tie eza rappel yo korapele bango nini bango balanda makambo ya Karine Mokonzi bien bango bareconciliaki na Karine Mokonzi na facilité siko yo okorapele bango nini yo mission na yo na internet oye mpo na korapelaka to oye mpo bimisa biloko olobi ya Karine Mokonzi alors osalaki de émission obimisi 20% vérité 80% lokuta sima basoin oyo etikali ekomi kaka théâtre yo moko moni émission oyo kosala sikoyo okomi na ndeko mwasi camarade no ya d'enfance na Afrique du Sud ye mutu atindeli yo audio ya nganga no ye mutu atindeli yo audio na ye ayebisi yo makambo ya nganga ndenge musulman wana basololi siko musulman wana aza na mboka nini na Afrique du Sud yango akiyebisaka camarade na yo azwi bato nyonso asote akiyebisa camarade na yo ayebisa yo mais pourquoi musulman ngo abengi yo moko te po telefone na yo eza partout ezomonana mais musulman ngo ayebisi kaka camarade no yango mpe ore azala na Congo mais non oke mpona camarade ya Afrique du Sud parce que oyebi ke kuna moto akotia eka aza te moto mpe ayebi bisika azalaka aza te moto mpe akointerese ne aza te alors kuna mpe soki barelation mpo baya kokanga ye eza te alors oketia kuna
en tout cas Yvette Kalombo théâtre ozosala tala yo lokola otanga ozamayele ndenge olobi ozali mutu moko ya bien kende kotana ta na groupe ya Bellevie ko groupe ya Bellevie esalaka bavie ebele to ya sila bisalo kende kokota ata bando tia yo mingi te me kota osala ta théâtre na yo ko Yvette Kalombo ma ouais. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Na mwana chaîne de chaque topo, ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama, on a na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Na mwana chaîne de chaque topo, ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama, on a na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Na mwana chaîne de chaque topo, ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama, on a na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.